Mbote na bino so bozo mili baku ya kolanda mbonda ya Congo Central, magazine d'information o epesa kabino basango ya pele. Na coordination ya Richard Mopoul, présentation Yolande Kiesa, réalisation ya Venus, paix rédaction ya Gypsy Esanga. Toton Dibino, Bolandi Bolam. Général Nyembo Kalusha Placide, Azal Mbazangungu depuis le 11 mars pour na kosilisa kuluna. Tolanda. Oura! Oura! Phénomène kuluna tope ba criminel baleki na kati ya Mbanzangungu likambo oyo ezoumela makasi yango esalaki ete na mokolo vendredi 11 mars 2022 commissaire provincial ya la police ya Congo Central général Nyembo Kalusha Placide koya na ina territoire ya Mbanzangungu pona kosilisa insécurité oyo ezo déranger population mobimba bana Mbanzangungu baleli mingi telemisa mituka kotia mabanga na nzela banzete po ete mituka soko etelemi bango baye kuiba te mission na biso ezali kobattre la population na biloko na ye yango bakonzi balobi kita yo moko na terrain tala likambo wana mpe osilisa liboso ya bapolisier na parade na ex-KGD la police a rappelé ki bango mission ya policier eza ya kobattre la population pe bapaya na biloko na bango na yango esengeli kosala makasi pona population ya Mbanzangungu bazala na kimia asengaki na bapolisier bango moko bayeka mosala na ngonga esengeli bolingo ezala kati na bango discipline na cohésion nde kosala ete mosala esalema malamu natinda oyo nde colonel Ariel André Chimanga a présenté ki bakulu na nyonso oyo bakangaki na tango oyo ya désordre et pas ya général. Ces bases constituées par ces kuluna n'a aucune base légale, mon général. Vous voyez devant vous, mon général, il y a tout un échantillonnage de boissons alcoolisées fortes qu'ils prennent avant de passer à l'œuvre. Il y a aussi des drogues qu'ils utilisent avant de commettre tous ces actes maléfiques et infractionnels. Vous voyez tant d'armes qu'ils utilisent. Il y a des pioches, il y a des machettes, il y a des barres de fer. Et quand ils se regroupent avec leur objectif, ils constituent une machine qui est comparable à une nébuleuse. C'est un corps sans forme ni couleur. Ils apparaissent à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit. Moto asimi mandoki batuna kamvula na ete yo oyo oza ko résister liboso ya mibeko yeba ete ya mbala oyo kokota prison ya Mbanzangungu te okokende matadi. Basi pe bana ya ba policier oyo bakufa bakendaki na commissariat kolela pombongo ya salaire ezobima likiti. Mama biso mibali na biso bawuti kokufa kala mingi te toza ba veve tozwaka mbongo sikoyo bayena makamba contrôle ba changer biso banki batie biso na kiti banki sikoyo 2 semaines yango mbongo na biso mwe tozwa ezate oto sasa mikanda to salisi sasa ba photocopie to salisi ti lelo batu biso baza abawuti musika une semaine déjà yango solution tozwa mate 2 semaines déjà yango solution tozwa mate tozolala libanda awa na état major ndeti biso boye ba vevi bana baza mikie ba miso bazotanga to futela bandako batu to futela kuwa batu siko so toziba mbongo wana te tokosala nini tokofuta ndako batu na nini tokolesa bana na nini bakomi komema biso na mambukili kilobo pesa biso carte blanche totikala komona ngo grand jamais bakomi komema biso gauche à droite asengi bino carte nini carte blanche o totikala komona au grand jamais o carte wana isa ba rétablir makambo ba république ebele na kati kuna o bakombo ya bele tozo ngo te totile ba différentes bac tozo tikomona carte wana te ba mama baza bazolala basali une semaine na bandambu bazana bana mikie bana miso babimi na libanda te tozolala na ba voilà na ba libanda mbongo na zambongo makile zambongo na biso il faut ba pouvoir puta biso yango. Lancement officiel ya tournoi ya Nzango na Mbanzangungu et bandaki le 16 mars. Tolanda. Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT na Mokuse
bakokisi promesse na bango. Elongo na cercle ya Nzango balansaki tournoi na Mbanzangungu na place parking le 16 mars 2022. Mot de bienvenue epesamaki epai ya coordonnateur territorial Benjamin Tamba. Ce mercredi 16 mars 2022 est un jour exceptionnel pour les rassemblements des démocrates tshisekidistes, coordination territoriale de Mbanzangungu. Qu'il me soit permis ici de remercier l'initiateur et chef de file de tous les tshisekidistes, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Lancement officiel et Salemaki epai administrateur du territoire AI Didier Ntimba Mabeka. Tosali mikolo ebele au tournoi Nzango ezalaki susu kobeta matin na Mbanzangungu. Na bino ba mama oyo bondimi bozala na kati ya tournoi oyo tokosenga discipline ezala. Maître Florian Dikizeiko, coordonnateur territorial adjoint P chargé de questions politiques, a présenté qui va invité. Dr Sylvain Mutombo, autorité morale ya RDT, atindaki secrétaire général Asito Fataki bienvenue, accompagné na délégation ya monene po na milulu oyo. Bino bopesi likanisi na ba mama ya ba province mususu, pe na ba mama ya ba territoire mususu, que à chaque fois que bako organiser milulu ya Nzango tokotika bango te toko soutenir bango na ba moyen politique na bango afin que basala masalu na bango to ba organiser championnat na bango na kimia nyoso. Lokola ezalaki activité ya ba maman, présidente nationale ya Confédération de Mamans RDT Kati Ekeka Nous savons tous que nous sommes au mois de la femme et la femme du RDT est venue soutenir la femme de Mbanzangungu et lancer officiellement les travaux de tournoi Nzango. C'est ainsi l'objet de notre visite à Mbanzangungu. Nous sommes venus accompagner la femme comme a voulu le président de la République. Nous savons tous que le président de la République fait de la promotion des femmes à son cheval de bataille. Apesaki merci na autorité morale pour la organisation. Présidente territoriale de la Confédération des femmes, Mafwa Langombo Eugénie. Atuka na nesonga makasi parce que ndima ete milulu ekoza na modelo. Donc makambo na ndima ete vraiment na okumisa ka Nzambe. En tout cas makasi mingi Nzambe apesa papa Sylvain Mutombo zoto makasi apesa bwania pote makambo asala ngokata sala ngo Congo mobimba. Tozana oui équipe oyo e participer. Finale ekozala jeudi 31 mars 2022 na présence ya Sylvain Mutombo, autorité morale ya RDT. Ba gagnant na ba participants ba kozwa ba prix na ba cadeau. Bienvenue Bafuditsoni cadre na Gapen a expliqué que biso tina nini va pesa disanga na bango combo ya génération Android. Il faut pas comprendre que tout ça na génération moko oyo tout ça na avancée technologique. Ba biloko to bana ko salela kala. Ya ngote to salela lelo. Donc ba jeune baza habitué na avancée technologique. Le but est na ba WhatsApp te et tout ça na WhatsApp. Zaki po osona baza libanda. Il faut otara ba unité au appel normal. Mais actuellement, il faut voilà. Mais actuellement là, avec seulement application WhatsApp ou sur nos réseaux sociaux WhatsApp, on voit bien partout. Et puis, il y a un coût raisonnable. Alors, d'être au fan de qui, non. Il faut créer structure. Mais structure en haut, il faut identifier la génération Mokobo. Et toute la génération, avec l'avancée la technologie, tout le monde apparition à téléphone Android, surtout. Moi, je suis un peu stimulé par Android. Il y a un moment, tout ce qui est structure, tout dénommé génération Android pour que génération est identifiée. Et l'eau comme marque qui voilà siècle on a des lots comme on est Android. Donc vitesse C, puis il y a vitesse Android, il y a moté. Non, vitesse il y a Android, on ça va terme on a bien vulgaire. Il y a ba jeune, ça va jeune, voilà. Mais du moins Android na biso. Et ça par rapport quand il y a avancé la technologie.
Anifa mécanicienne andima kosala misala oyo basi ebele bakimaka. Reportage ya Richard Mopoul. Kombo na ye Anifa aza mécanicienne. Na mosala oyo Anifa zo pesa lokumu na mwasi. Toza na avenue Bangombe na Mbanzangungu na garage ya Isa epai wapi Anifa asalaka mosala na ye ya mécanique. Anifa ameka misala nyoso me aye kosuka na mécanique mosala oyo ebonga na ye. Nasali informatique, nasali licence infirmière persable mais nazui lo monter. Depuis na banaki kokola na bani pende ko sepla makasi ndenge nazomona bana mibali basala musala wana ngape na bi un jour il faut na sala ngoka baninga na epe ya musala ba mibali basepelaka na ye mingi pe balobi kiaza na expérience koleka bango yaza ma plus évolué ke ngai ponga na ye na sima na ye eza ma mingi makolobeza depo foko ndima mutu na musala oyo ayebi nga na ye kokute apo na ye kokute déjà bandi na ye kosala musala mingi koleka ngai. Donc na félicitaka ye na oyo asalaka ya malamu mpo nga mo mpe namona na misu na baklient ne bafelicitaka ye na mosala oyo asalaka. Bona maître Issa Anifa aza élève moko exemplaire malgré bomwasi na ye oyo ezosala ke akoka kotombola bibende mosusu ya kilo te. Bon, difficulté ya liboso eza nanu un peu poids ya makasi mpa na ye eza un peu limité mais le reste elekaka bien. Bon, mpona na bana basi exemplaire na ye ba meka kolanda exemple ya ndeko na bango mwasi lobilo pe kokosunga bango un jour. Anifa lakisi ke mosala moko te esalema kaka mpona mibali na bango basi bakoki pe kosala yango. Loi portant protection de l'enfant, Batebele Baye Bakate, procureur de la République à Talitibiso. Il est exigé des parents, il est exigé de la communauté que les enfants puissent être en famille. Les enfants doivent être pris en charge par les parents. Mais qu'est-ce que moi je constatais en tant que procureur de la République? Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Beaucoup d'enfants. Non seulement dans la rue au sens d'être orphelins, qui manquent de parents, mais des enfants qui sont en train de faire des petits commerces. Des enfants qui sont en train de vendre de l'alcool. Sur la nationale numéro 1 ici, vous voyez des enfants en train de Londo, comment ils appellent ça, Londo casse ou que des mareurs. Quand je vais par exemple à Kimpese ou à Matadi, il y a des enfants, des jeunes enfants. Et moi, je me suis juré de ne pas acheter des histoires auprès des enfants. Peut-être je serais mal compris, mais j'estime que ce n'est pas le travail d'un enfant de vendre, et surtout de vendre de l'alcool aux grandes personnes, et sur la voie publique. Ce n'est pas tout à fait normal. La place de l'enfant, c'est à la maison. Si l'enfant n'est pas à la maison, il doit être à l'école. Ezalaki bongo mbonda ya Congo Central, magazine d'information oyo epesaka bino basango ya penepene. Na coordination ya Richard Mopoul, na réalisation ya Venus, na rédaction ya Gypsy et Sanga, pe na présentation ya Yolande Kiesa.